Roi dit soki lelo soki te. Tango. Ingeta. Tango royaume ekozonga. Royaume Congo ekozonga. Ezongi déjà. Okay. Tango tokozwa mabele nyonso. Possession nyonso. Ya nini ancien. Tango OK. Tango tokozwa mabele nyonso. Tokoboma coutume. Po lelo chaque tribu bazana ba coutume. Na ba tribu to botameli to kuti ba coutume. Que no biso ba sala ka boyete. To kuti pe ba mibeko ya ba famille. To kuti pe ba principe ya ba famille. Alors, toko banda ko landa ba principe ya ba famille, to toko landa principe universel oyo roi nango. Mutuna moko grand malamu matondo mingi. Ngeta. Malamu penza mutuna oyo. Malamu penza. Nyonso il faut talaka na nzoto na yo, kende na miroir, tala nzoto na yo. Mouvement oyo ezo uta wapi na mutu. OK. Univers azala na mutu, na maboko, na makolo, na libumu nyonso. OK? Na mboka na biso pe ekozala ndenge wana. Ekozala na mutu, na maboko, na mioko batu nyonso bakolandela ordre ekolongwa wapi na mutu. Vous comprenez? Bakutimu nyonso oyo eza hors ya loi, oyo univers, oyo nature, asa reconnaître te, comme eloko oyo ekosala ye a continuer, comme nature ya malamu, ekotikala, ozala lisute. Il faut quoi? Ba loi nyonso, ba coutume nyonso, il faut ezala boye na nature malamu. Lokola homosexualité. Oh. Mais mobali mwasi na mwasi bakende wapi? Totika bango na kote na bango panda santa bakende wapi? Pa imoko. Po imoko te. Eza coutume mabe. OK. Awa na mbaza Congo te. Ngeta. Sans pardon. Te. Bomoni? Awa te. Nangola ba meki ko sala ba video pour mutu moko ye roi moko azoloba ke homosexualité nini ba mususu ba tinde non roi changer kaka kopo aux oxybatu et comité wana na télévision za wapi bino non ba homosexuel awa te soki olingo ya awa yaka biso to ko traiter to kolongola yo iloko esprit wa wana eza lokola mutu abotami abandi ko yiba to l'accent ndenge nini akotika kuiba wana eza esprit moko eza makariti moko te yango nde coutume nyonso oyo eza libanda ya règle universelle na nature e continue te nini na famille na ngai non na Congo te bima na yo kende loko mususu ozo comprendre ngo sans pardon ngo OK voilà. Eko banda wapi awa na diso discipline yango nde batu ba linga te okoyoka no rowa naza dir makasi boye mais soki ngai nazo koka yo pe okoka po soki ngai mananga nakenda na l'hôpital soutin te na yoki douleur moke nini wana na yobe nzambe tondele opesi ngai olaksi ngai nini nini nakocha nini na parti wana grrr omoni likasa o salebo to ozui ketetetata omeli elekisile po biso toza résultat nzoto na biso za résultat nati siki ndenge ni to kena kusambela nini wana siko ba coutume nyonso il faut ezala na nzela ya harmonie ya nature loi mibeko po ba coutume mususu okota mwasi il faut salaka boye te première chose biso to ko protéger eza la vie bomoy yango nde ngai nazoye kusabatu ndenge nini kolia po soki oliete okufi soki so olemba bepe okufi batu bakufaka avant 70 ans 80 ans balia mabe pe bakanisaka mabe po soko zokanisa mabe okukufa yango nde bakutimi nyonso oyo eza libanda ya ba loi oyo ya harmonie ya univers ekutika la lesute mais bakutimi wana
ya malamu lokola coutume moko oyo bazalaki kosala ekoki kozonga mais toko changer partie moko oyo bazalaki kolia ntusu babengaka kikumbi. Voilà. Oyebi kikumbi no? Bakotisaka pona nini? Toko memango tita moko pona tawana ekozala nécessaire te po loi déjà ekomi plein na Congo. Toko banda kobota lisute bana mabe. Mais tant oyo toza nanu na mwa makila ya nini tozo sala baritola na poto ko changer conscience. Mais ebele nanu bazana ba iloko wana toko zongisa ngo. Mwana mwasi soka komi na 13 ans 14 ans to kangi na surprise to kotie na nini na ndako okatie nini suki po suki eza mintenya eza lokola bantene ya spiritualité okatie nini oyo obotomene après 3 mois bopesie mibeko ya libala mibeko ya nini ya kokengela bana bonsanie pe bozui nzete wana babengi tukula oiza na dikenga musoni kala dike tukula November ozui nzete wana bosokoli nzoto na ye na nzete wana ozo comprendre nzete wana e preparaka mwasi soki azui zemi azwa nzoto na ye ezala salitaire okay omoni après na tawana bazoleisa ye nsusu po bakotisa ye énergie ya kokengela bana énergie ya ngwadi mais tant oyo comme tozolia lisusu banyama te po ekomi na ta ya pe ya pe ya ta ya confiance biso na banyama tokomi bandeko tokopesa ye nini tokosalela ye un ritual oyo ngai na kosala po basalelaka ye tozi énergie wana na milinga abendi yango noa tsunga ngwadi noa pona nini po kumbi aza nyama oyo aza na banzela ebele il faut toboma esprit ya kikumbi eza culture moko ya malamu okay po nyama wana kumbi aza na banzela oyebi yango sikoyo esprit wana yango nde esalaka basi yango nde esalaka basi bazwa banzela aza na mobile mais azwa banzela siko soko bosali rituel wana coutume wana bokati nini esprit wana après majorité eza te 18 ans na royaume te ezali kumi yeya 14 ans ozoyoka mais mwasi po a comprendre que na 14 ans aza déjà mokolo il faut bobanda ko préparer avant oyo basengaka nzonkanda babenga ngo nzonkanda pona ni eza école te école eza kilongo pona biso nzonkanda eza ndako ya initiation oyo bachaka mibali po bakata nini mukanda okay oui mais bango bachango nzonkanda eza école te oyo bana mibali il faut bakota na nzonkanda wana bakati bango nini mais avant bakata bango bazoyekusa bango basekele ya vie basekele ya spiritualité basekele ya didi belé oui eza ndenge wana Kusaba Congo voltou no mapa.